Bonjour bandeko na ngai, bonjour bandeko na biso nyonso ba diaspora partout bozali. Topesi bino mbote eza bino ninga na bino, leki na bino, mwana na bino, Beniko. Tolobelaka toujours pour na évolution mboka parce que Congo étoile eza kolobela plus comment développer, comment faire évoluer donc to fungola mboka na biso. Congo eleki ndata minga ba distraction ba politique basali que Congo est avancé. Depuis 1960 ndenge tolobaka jusqu'à présent Congo est évolué suite des autres politiciens na biso suite ya qui muyibi ya ba politiciens na biso. On a l'autre PC déjà ba contact na biso pour na ba contact nyonso mutu nyonso ngo contacter biso pour na ba solution pour na ba aide nyonso ko sala biso tozali numéro biso WhatsApp ezali 081 34 44 99 8 tozali na 089 66 66 808 na mutu nyonso yengi ko contribuer Pierre na ye na kati émission na biso azali bienvenue pour na lelo tolobela plus pour la déclaration ya Martin Fayulu azali kisala kango lobby le 11 février 2021. Vraiment en réalité pour na banda na kolobake Martin Fayulu bana ni bazana RDCT. Martin Fayulu en réalité na Congo na Kinshasa azana résidence té. Azana avant d'ara na hôtel, avant d'ara na chambre ya hôtel. Mais biso tous la Congolais. Biso nous sommes ici avec nos enfants. Nous sommes ici avec nos familles. Bana biso bakenda ba classe ba. Bana ni batanga na bapoto. Alors ba politique ko bomi Congo bomi mboka na biso depuis l'indépendance style lelo. Toengi lingo lisusu te. Lelo tozana besoin d'évoluer mboka na biso. Parce que jusque là ba politique a kofinga ba n'importe quoi. Eza ba politique akala. Ba politique ko finga mingi ezaya muto koleka na TV afingi na ba réseaux sociaux le but n'importe quoi ba ko benga azu poste ali na mwasi na bana na ye na nyonso wana intérêt peuple ezate le lobby toujours bunda plus pour l'intérêt ya mboka intérêt mboka ko zandeni quand toujours pesa ba idée pour l'évolution de notre pays. Na landi Martin faut lobby vraiment mingi mais c'est que j'ai compris na yebité ce que de club biso Martin Fayulu azana ba communicateur to za ba conseiller to ba conseiller kenini so azana ba conseiller c'est que ba conseiller ke le roté vraiment oyebi ba déclaration mususu un homme d'état un homme politique ko koloba honte mais indirectement j'ai compris que malobani ce Martin Fayulu c'est que j'ai compris à Martin Fayulu que alinga ka ba pesi ba tche ndengeka so ramol ba ba kipe te ba tche kata comme koloba makamba tche baka mais conseil na ko pesi attaque un homme d'état attaque un politicien ou azako espérer azoko bunda un jour à président il faut y ba ko gérer ko yeba malobani azoloba quand azoko attaquer président Kagame président toyebike Kagame comme il est là il est comme azara lokola gestionnaire ya ba guerre réseau passé na est wana bato yo ba kolo guerre za bato ba puya Martin Fayulu. Ce sont les occidentaux, les américains tout. Quand aux hommes chef de l'état zo travailler ba voyager à quel partout à côté même la Bill Gates parce qu'il yebi ba tête c'est ba tout ba se baza ba producteur ba auteur intellectuel la guerre wana ezana biso moko ba congolais na bana mboka bango moko na bana mboka ya est bango moko ba yebi guerre wana ozomona mais je ne sais pas ce qui n'a pas rebanné, mais c'est que j'ai compris en tout que Martin Fayulu a sarabès ba yokaime conseil na ko pesa que c'est déjà un grand politicien au Congo. Serait un jour à comme grand, il faillait ba koloba. Et ça mutu za na besoin ne parce que quelque part ko pesa be ba kanisa bien mais à combien un peu kobima libanda. Ce n'est pas bien comme un politicien. Biso na Congo to ngiso ba politique boyité. To lingi ba politique comment faire développer notre pays. Roko linga Félix to roko linga été eza problème na yo mais problème la biso nyonso c'est le Congo. Comment faire développer notre pays, comment faire développer notre Congo ndenge nini to komisa enseignement gratuit et comme vraiment effectif bana nyonso batanga belamba ndenge nini ba université to comment ba université moko bien et qui to c'est l'évolution pour la université na biso OK ba elonga na université ya ba ghetto
et comme ma université, parce qu'avant, on était parmi les meilleures universités d'Afrique. Mais le parmi les 20 ou même 200 universités d'Afrique, RDC, tu évolues beaucoup en abus. Tu bois la politique et refaire comme ça, politique ça de grands pour bénéficier et leur famille. Mais alors, bis, tout ça, comment tu souffres, tu dis non. Mais la réalité, vraiment, na CPLT même, na propos ambassadeur et à Rwanda même, quelque part aussi, je trouve comme s'il a raison, parce que, en réalité, comme un homme politique, il y a d'autres choses comme aux autres jamais Kaboul, vraiment, c'est regrettable. Donc, aux autres, la politique, il y a mais non, c'est pas ça la politique. Hein, vraiment. Donc, merci. Merci Binombo Témin. Na pourquoi nous sommes à 21h, nous avons quelque chose. Ou nous avons un problème avec le bangi, peut continuer dans ma message. Le numéro de la WhatsApp est 081 34 44 99 8. Merci, bye.